Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence. Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence. Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence. Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence. Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence. Kosa photo artiste mais Kosa photo merci pour notre présence. Kosa photo artiste. Enregistrement oyo. Toi nango ya plus de 40 minutes. En tout cas, Pépé, na bandi na bateau boana sima histoire au coco. En tout cas, faut préparer-vous en conséquence. Nous, on a des preuves. Hein? Nous, on a des preuves, je vous dis. Na cheka mouke, son e kangami. Donc, to soit qui t'a enregistré bateau. Eh bah, ici, l'union se va comment ba pechanga. Voilà, merci beaucoup. Donc, tolandeli makambo pena to côté là on a kacha profondeur. Surtout nga lora boko teka kombo nanga. Lisa Hero, je crois Lisa Lali. Na habité sur Lali, ma mère des enfants, peut-être que Aucho la muka, osala moi ba misala mike. Mais to ça live na Lisa. Nde to ko bimisa nyonso ngana Lisa parce que to koti na bokundula ko lukali kambo ka ngana Lisa. Et puis, on va interpeller la justice na bango mardi. Mardi, oyo. On va l'interpeller. Ah, mais mana bana wana mi balé. Bana wana mi balé. Moi, quoi ça, moi, na okoko. Moi, quoi ça, moi, na okokote. Okoko, aebi kotanga te. Aebi kokomate. Aebi otanga te. Aebi okomate. Donc, et ça a méchanceté à ba musicien congolais. Babi, place Mouninga zo lekela yo wana. Fali oyo, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière ça. Les artistes congolais, surtout, artistes. Au moins, ceux qui montent, on doit comprendre que force à Fali, Fali, a un succès que les Kabiso. Il faut bandako réfléchir. Ni fallait à ça la rapport les Kabiso un succès. Biso tout soto bimisi album. Fallait ça la nini po album ne eyo kana. Batu ba sepela nango et memele tina ba trophée na ba disque d'or. So batu ba congolais ba comme na niveau ko réfléchir bongo mututu a osala effort ba na travailler mieux que l'autre. Fallait à cette discipline. Fallait ça ba discipline na o ya mi pesa na musique. O ba musicien congolais belé ba koka ko sala ngote. Fallait travailler ka. Fallait linga musana azwara temps ya observer nzembo o azo yemba na studio. Est-ce que parti on azo yemba o eko convaincre public nanga est-ce que retour e rozala. Taneti ko boule mede. Fallait ba ke mede wana batu babandu yemba ngona nzela. Sura becha on a concert batu babandu yemba. Ah mwana mama la mut. Donc fallait azoyeba ko cibler ba place oyo eko susumu ki sa ba fanatique. Mais batu muso abimisaka nzembo po ba baka ka epasa ki album nzembo ebimaki. Mais au mona na kanda wana bokomi ko se comploter. Netinga batu benda ba osela nga ba complot. Ah ya. Nazo mata business class isu kala mingita. OK France. Donc, on a battu ça ba complot. Mais entre temps, on ça ba complot et détruire mutu. Nzambe pe koto afungole la mutu pe ba porte mususu obino pe boye bate. Mutu mo poye ben no yete ba bengi ope. Est-ce que tu peux passer au bureau? On m'a dit qu'on a fait sauter ta chaîne et tout. Passe au bureau. Comme à bureau boye, s'il faut acheter une chaîne avec le nombre d'abonnés que tu as perdu, là, il faut payer combien? Je sais pas. Bazo enveloppe ba pesio. Enveloppe en yango.
yaka na sur la parfum moto apesa ye enveloppe ya na sur la parfum neti sikoyo. Vraiment c'est triste. Bino boti koyoka Sarah Tola ndenge nini abimisi makambo ngo ndenge nini ezali. Vraiment les artistes et comédiens baza na sima makambo. Vraiment merci à toi Sarah Tola na so oza ko sala. Donc les artistes et comédiens bazo linga ba nuire toujours Fally Ipupa. On a comprendre que succès et soira toujours boy. Muto akana succès ba bundi sara toujours. Donc Koffi Olomide ana sima makambo. Soleil Wanga ana sima makambo. Ferregola ana sima makambo. Vraiment c'est triste. Donc bin mo bolandi Sarah Tola ndenge ni lobby. Et le route ezate ya ko bakisa so ndenge nini. Donc on peut savoir toujours information kaka na posa poto télévision na ndenge ka yager donc bozo ba information tout kaka na posa poto télévision na ndenge ka yager quoi. Donc faut te pesa mbote na masa na ngai bon shopping koko tendre depuis Allemagne. Abonnez-vous massivement na posa poto télévision pour que bozo ba verser bien. Et makambo biso pesa toujours ba vérité. Merci, ciao.